Naina rappelé bino problème à Mongolo Dia Kaloba. Quand on a plus de 30 ans déjà passé à Loba, boy, camion zaka moko zaka na panne. Bachandara ba chauffeur. Et si mbaka na te, mais likambo ko kamote ko chauffeur esika chauffeur mécanicien. Yango ga discours na libanda mboka Loba ke na ko déboulonner système. Pe abandi ko déboulonner système a déboulonner. Le seul président au monde à côté sans majorité présidentielle, sans sénateur. Mais abandi ko déboulonner l'infiltration, avec un mixage, brassage, na kati armée, tout est dans le gouvernement. Bon président wana jusqu'à ce que aye kokuta pas de maîtresse na kati ya constitution yango moni mukili mombelele article 217 sika bango zo babatamaka yango ki Rwanda leli, Amerika leli, Europe leli sika baleli bango nyozo pani wana mais président za changer constitution et comme ya yebo nini biso to comprendre que oui ya solo azapenda mécano ya solo oyo amemi mboka bongo na yango ntango za kotana na ba article wana ozomona mboka esekendeki nango kala yango ozokende na bandundu ville province na nga nakuti kuna général rwandais naye nakikuti rwandais naye nakenge rwandais oh mais bainstitution na biso ya mboka nakisisa bino na parlons pas boyebi me bayaka ndenge nini yango moni ke soki azoboya négociation ayebi ntina mpo bakobimisa congolais liboso na nsima congolais barwandais bayekokikomona na nsima yango azoboya bi tolingeli ye bongo ate peine de mort balobi puis déjà baje na bango ate amir balobi loi Diani balobi sikoyo tokosuka wapi dollar bomati po toyina ye toyini na biso bobisa na génocide ya Rwanda po toyina ye lokuta bopanze biso bamarché pirate nyonso po tosouffrir tolingi na biso kaka ye nda kotikala wana po tomoni aza na baidea ya initiative abie biso poni na biso ye pepe congolais tofungola miso tofungola baidea miso depuis mose ye aye kobakisa biso koleka zo naina rappelé bino problème ya Mongolo Dia Kaloba. Quand on a plus de 30 ans déjà passé à Loba, boy, camion zaka moko zaka na panne. Bachandara ba chauffeur. Et si mbaka na te, mais likambo ko kamote ko chauffeur esika chauffeur mécanicien. Yango ga discours na libanda mboka Loba ke na ko déboulonner système. Pe abandi ko déboulonner système a déboulonner. Le seul président au monde à côté sans majorité présidentielle, sans sénateur. Mais abandi ko déboulonner l'infiltration, avec un mixage, brassage, na kati armée, tout est dans le gouvernement. Bon président wana jusqu'à ce que aye kokuta pas de maîtresse na kati ya constitution yango moni mukili mombelele article 217 sika bango zo babatamaka yango ki Rwanda leli, Amerika leli, Europe leli sika baleli bango nyozo pani wana mais président za changer constitution et comme ya yebo nini biso to comprendre que oui ya solo azapenda mécano ya solo oyo amemi mboka bongo na yango ntango za kotana na ba article wana ozomona mboka esekendeki nango kala yango ozokende na bandundu ville province na nga nakuti kuna général rwandais naye nakikuti rwandais naye nakenge rwandais oh mais bainstitution na biso ya mboka nakisisa bino na parlons pas boyebi me bayaka ndenge nini yango moni ke soki azoboya négociation ayebi ntina mpo bakobimisa congolais liboso na nsima congolais barwandais bayekokikomona na nsima yango azoboya bi tolingeli ye bongo ate peine de mort balobi puis déjà baje na bango ate amir balobi loi Diani balobi sikoyo tokosuka wapi dollar bomati po toyina ye toyini na biso bobisa na génocide ya Rwanda po toyina ye lokuta bopanze biso bamarché pirate nyonso po tosouffrir tolingi na biso kaka ye nda kotikala wana po tomoni aza na baidea ya initiative abie biso poni na biso ye pepe congolais tofungola miso tofungola baidea miso depuis mose ye aye kobakisa biso koleka zo